Zela ndeko nanga otuni mutuna ke malembe ti oganga mbangu po anini ngunda toaka des protections toza na protection civile bien Mbappé ça a 4 ans toza reconnu réfugié droit à protection internationale au Mbappé ça réfugié Mbappé a 10 ans en France 10 ans civil bien azoka 4 ans azoka 4 ans bato ba yebi ngunda ba yebi bazoka 4 ans so betsango tana na Google okoyoka réfugié ba Mbappé si 2 ans protection mususu wana na yebi yangote mais ngana yebi l'équipe yosko lokoza français to lobela français on a bandi bino on a réfugié après toi qui na ba détail mususu na ba to qui na français Zela nanu Nida merci pardon toi tu kaya asili pardon papa nangai pardon MK oui to muninga loba est-ce que ko kanga ba ninga msula micro si na bando kanga ba micro si sa makambo azoloba. Ok, pardon, papa Libi Sangazana le babou, pardon, la famille tout tapoté, tout partagé. Papa Lianza, à la kiss ça déjà premier Mukanda. Azala na 1 an, 2 ans, 3 ans, tout est Mukanda. Papa nani tala MK batu bazo bangunda bango ba komano na sebabi ezaka des protections. Ezaka réfugié 10 ans, na subildien mais ezaka 4 ans. Batu ba komelo a batu bazo bangunda ba komela yo. Batu mona na seba komela yo. Babi 4 ans na 10 ans. Ngunda ya ene zarate. Wane komi protection mususu. E komi okezo wana prefeti na lika mususu. Ofra. Tende ya. Apesa mutu enate. E maga mususu. E komi nga ba protection ya ba malade. E komi nga ba protection mususu. Oso comprendre? Allô? Allô, très bien. Allô, Maï? Ouais. Dispoul, por favor. Ok, t'as bien. Vos capables de pas jouer descendre. Ok. Oso comprendre. Si qu'on maman akita pona nini na yo ki portugais. Wana petite sœur nangai. Leki nanga gendarme. Abi singa eloko sikoyo ndeko nangai oyo aloba na live na ye. Alobi na a traité na live na ye ke bino la bino ba sans papier. Ayebi histoire na ngate. Ayebi vie na ngate. Mais oyo traité mutu na likambo yo ozo maîtriser te. Est-ce que ezalaka na likambo ozo maîtriser te via muto oyebi te oyebi mutu te tokuta no na poto oyebi anenga na ya poto te oyebi ndenge na sala te be fort na sala oyebi yango te mais olalo la muki par sentiment po omi se pelisa obi ke bango na bango likita ba sans papier maintenant siko papier oyo eza ye muta pesa ngango na Suisse to l'État français muta banda ko pesa ngango avant na changer statut oso comprendre donc ça veut dire pour dire que makambo belé bat baloba na réseaux sociaux eza lokuta batu ba maîtriser ba vie ya batute muto oyo finga yo na vie oyo azo maîtriser te o ayebite ozo comprendre ne eloko oyo enerva kingai epesa nga kanda ya koya na mataki na live ya baby na tuni nga bi oh ndeko yo yebi vie na ngate komo ko loba nga ba makambu ke oza na papier te oza tant que yo mto pesa papier te tant que yo mto décidera te yo eloko te maintenant lelo oyo sikoyo nega amoni mamikanda nanga nabimisa susu demande nanga ya français après moi français bimisa des passeports comme ça na kiti na live s'il vous plaît erato kaya si ça l'accepte so qui veut accepte procédure ya passer la français Zela MK Zela yo loba ke oza maele comment okolo bana mutu alaxa procédure ya français pendant que yo loba dans la live kana mukanda te mukanda ona lakisi yo eza mukanda ya mutuka oyo kumbaka to ya ndaku na yo to eza mukanda oyo bapesa bandeko na Kongo tana se to bombusa tana se papa lianja tana se alobi pe mingi bandeko to tana se papa lianja to pesa RP voilà to pesa RP zalaki na loba yango wana ngai za na problème na ndeko na biso oyo ya mobali place to kokutana il faut to laksana ke toza ba vrai mibali merci beaucoup papa lianja oh akiti MK bongo lianja kiti ndeni MK yako kita te lianja lobi awa MK pardon na loba na kita MK na obima obima MK pardon na sengi era pardon na obima kisabiso mukande ya français noko na obima na noko era noko bana na loba na kita na kisabiso mukande ya français fallait pas to kita na obima te pardon Zela MK pardon pesanga ka 2 secondes madikina na tuna ka question na era na lianza nanya bandi muninga
poto koma boye. Lianzi mutabandi. Lianzi mutabandi. Tribunal, c'est la moindre. Pardon, tribunal, s'il vous plaît, pas respect. Papa Lianzi lobi boye mutabandi eza era. Pourquoi? Parce que era a monaki yé amatisi Karine. Au comprenez si ka problème ezali na misu ya leader a misu ya maman resapinde. Boye binga na kote la mutute. Nazala kanet. MK. Ouais. Tika bato ba répondre na commentaire place mambe bandaki. Karine aye après. Jana loba ko pardon ko. Papa Lianzi na Karine nana bandaki mutaliboso. Lianzi te MK na répondre à likolo Lianzi mutabandit. Ya tika bango baloba yuza mwasi te tika bango makamba mibale. Mais quand c'est expliqué ngapi na kata makamba na Lianzi abe ko défendre moi na Karine. Ngapi na s'expliquer lokola za na live. Tribunal, s'il vous plaît, au matin na sima bato ba mateli bosono. Era ozana maloba loboza ozandeko Lianzi uti loba explication na ye. Selon le même leader a mis à s'approcher na mis bato. Et là qu'on a sepeli na ye a monité que yo lobi nanga boete lobi ana oki conseil na yo selon yo na ndenge makambo o papa Lianzi lobi et tant que oza muto réfléchir ko okolo bani par là. Bah pour répondre ndenge ni les concernés ou cho kitakei. Bon, les concernés déjà l'effet à Okima. Oui, c'est l'effet d'être d'abord lâche. Autant comme moi en bali autant na liste à bas en basi. Obenga Yaline na des mongols à chinois c'est pas un problème. Mouto abandi dossier oyo. Je vais t'expliquer vraiment en large. Mouto abandi les aliens. Ça veut dire tiens koyamba Karine. Karine a été une goutte de plus. Lianzi abandaki depuis quand à touti Magali, à touti Chantal, à touti Bakali, à touti Ngai et comment il copie naï. Je voulais expliquer ma profil Batloro Lianzi. J'ai beaucoup aimé l'introduction de Amis. Amis a kokaba live te point parce qu'il a un talent à proposer dans la communauté. Lianzi a un talent. Marebo OPC ba loge ngana tikalo yebete na théâtre na découvrir na poto na basije ya batu petit lelo na monaki eyinda komi likambu ya era na Lianzi e banana 2022 na 2022 ça finga na yebaka yete c'est un mec qui saisit la tempête. Raissa Pindi ayebani tribunal ayebani à côté na katikati pour saturer un regard de la popularité pour traiter des dossiers. Lianzi n'est pas un homme qui est constant dans sa tête. C'est décomplexer de la visibilité. Quand tu échoues dans les théâtres, tu te donnes dans les lives. Amis, si quand il soit live, pourquoi il ne le fait pas? Avec a retourné les biso babilo retour au seka. C'est des artistes vides qui ne savent pas créer des projets pour pas capter bateau. Bah comment qu'on capter ba scandale? Période où il y a combien de personnes ba foulami? Na ba mouka la makolo combinaison. Bazo foulama aye bateke bazo yi bae visibilité. Regarde, il y a des gens au quand ça que ah ça lo live à soutenir yo, nzora ben na mokili état là ba exister. Lianzi mutabandaki. Abandi sané de trop. Ayambi combinaison. Ngai lobby ton ça live. Abanda finga depuis quand na babakali. Na bolingo nzambo ko benge na kombone te ka combinaison za ndikuna moi si so tali leader a Miss Awa a wuti ko condamner papa Lianzi na façon de ngabengi yo era shusuki era nan. Yo pe bongi so benge na kombone ko banga te live na suki Karine loba Karine. Pardon. Bref, on avait parlé de ça. Tout le monde a une bêtise en honte. Tout le monde a un attaqué biso. Ngai mutu na zako apaiser batutu. Nabi type aoluka visibilité. So total Lianzi lelo. J'ai beaucoup aimé la question d'Amis. Otale longia Lianzi. Lianzi a signé pena contrat mo ba continue à voyager. Tout le bate pour un sentiment parce qu'on a des problèmes. Parce que c'est les problèmes qui nous réunissent. Na Lianzi na ba Karine soto vandi boy poto discuter. C'est pas un projet au ba kangela biso to bimisango au propre sur papier ton PDF. C'est quelle la bêtise et le débat inutile débile ndeko réunir biso. Y compris son public à la con. Alors, ça faisait des trop. On a été patient. Na lobby na salaki live. Na reproché ne loko moko. Oebi a lobby loko moko, c'est un manipulateur aussi. Bande moko. Na mukundine. Parce que yé pas yamba Karine, à mon awa a comme il TV5, ils aiment ça. La visibilité inutile, la visibilité de l'idiotie. Yo oyambi mutu. Mko zana poto, tribunal zana poto,
Diki nazara na poto, leader amisa na poto, Raissa Pinde na poto. Mutumo amati. Azana statut établité. Il t'explique à son makindako. A kende ko defa 30 000. Azana contrat fixé. Ana mukande vandate. Tout ça pour l'orgueil. Pour marambo indeli. Amati na live ya soi-disant. Mouta comme français. Ou comme français par procuration ou par intégration. On ne devient d'abord, on ne devient pas français ou on ne te donne pas la nationalité par procuration. Il faut à la connaissance, il y a des éléments où ils ont entouré. L'histoire du pays, les éléments qui te poussent à être français. Donc, Moutazan sans papier, Azan a ordre de quitter, à Ebisi, ok, Azan qui crédit, il y a 30 000. Yo pour vendre 10 000. Ngata on a qu'à répondre. Na ben site au finga qui Bakali, ou manka qui Chantal Bola, Magali. Ngapé na betio bordi. Nabi voilà l'isanga ba sans papier. Mon sans papier défini sur l'Ianza. Ezaki sans papier administratif té. Ezaki sans papier dépensé. Parce que ngana ebi baya ebele baba français, mais ebi comme français ngote ebi pe ko loba ngote. Poye so comme français, na ba biloko a poster, na ba français répondre. Eza scandale. Soto tineli Marine Le Pen, ba refoulé. Dans la logique, il s'est senti blessé. Je suis pas énervé, frère. Je suis pas Eraline. Tu vis une relation par procuration. J'étais clair, frère. Non, manqué était, non, diminué était, mais tant qu'on y a fait en public pour une situation, rassure-toi, tu es mieux que lui. Moi, cité. Moi, ça fout la loyauté. Moi, ça fout la assurance. Je voyage quand je veux, je pars quand je veux. Donc, un garçon collecté derrière une situation. Je ne vis pas d'une faveur d'une femme. Je m'en fous. Alors, tant mon côté dossier, Zala peine à moi respect. Yarolobake, tosto matin moi 2-3 live. N'a pas fait moi crédit. Que y a pas continué bien. Papa Lianzi, allobi bien. Mais tant que tu yamba, essaie de réunir les éléments pour yamba obi mama beti. Lelo na moni ya miss A. Na juste scandale mi. Na pas exemple moko au killer. Lobby ba benga pour na dossier Benita. Na testo sola na Benita. J'ai appelé Benita en privé. Maman tala koza boui. Au lieu de faire un live à la con, j'ai pris les informations de Benita. Non nazala ki nango, je m'en fous. Na pas sa visibilité te pour Benita Sambo. Balianzi n'a pas sa visibilité, batoba samba, nombre de vues. Mais le problème est que tu gagnes quoi après? Mouninga za la cotisation, à la mendicité, et toi? Na finga et moi si na été, na interpellé. Baramignon sans l'eau, rien à sens te, na la banda qui était, na peine à moi si n'était. Tout ce qu'il dit, il pète un câble. Nga inaza c'est. Mais moi je m'en fous, frère. Je m'en fous. Je n'ai rien envié de ta vie. Ce n'est pas une insulte. Je n'ai rien envié de la vie de ta femme. Ce n'est pas une insulte. Namo célibataire. Ça veut dire qui souffre? C'est moi qui souffre. Mais le problème est que vie na yo est traumatisée, vie na ngati. Tant qu'on y a mis mouto, quand on a émotion te, mouto lo baba connerie. J'ai le droit de me justifier. J'ai le droit de me défendre. J'ai le droit de bannir une calomnie sur ma personne. Moutoalo ba oui, yego na laisser makila. Mouto yebi 48 heures laisser makila poani. Pour linge mingi akendete ozangete. Lia makila tikala. Mais makila pesa nga zeiti lelo. Na bolumbu na mona mouto na mubali. O lobo lobate ngeta lingate. Na ko sambate na mouto na kanda nga ya 2019 en 2025 en sachant que nga na zo reconnaître na vie nga, je te dois que 2 jours. Oyo kota mambeta liote. Okomo tu nga diplôme, frère. Quel diplôme tu veux que je te donne, frère? Naza diplômé té, natanga maternelle té, naza ne loko té, nana papier ou lakiso té. Ceux qui ont lakisi papier en ngunda, il y a passeport français qui est facile, ou lakisi té. Tu es un manipulateur comme ta soeur. Osomanda kote, ozoya ko confirmer batuke, osomanda ko na mbonga nyungu. Il y a fiche de paye nini, il y a mukanda nini. À qui la honte? C'est l'orgueil qui vous tue. Je suis célibataire, oui. Je souffre. Oui, nano na bongite, oui. Prière na ngezani. Nzambe pambola na bonga. Bino bosi bo bongi. Tu ne connais pas ma vie. Quelle vie? Oh, balobara chaque jour. Eraline. Alala, lele comme na komola na bakali. Bon, nandimi bakali. Ça change quoi dans ma vie?
tous ces minables inutiles bana qui chasse bana ba méga ba lete ba melite bazo manquer ba tuna ba commenter yo so mala chinois malonga bimibu ba baza délivrer ba mama ba zobo ba olo ba lelo o so mala chinois malonga abimibu si malolo bini donc il faut pour finir ndekona yo Lianzi, j'ai pas de problème avec lui. Côté à ma maman. Il a problème. Il s'est énervé parce qu'on a touché sa femme. Je pense que c'est l'inconscience. Tant qu'on a la lèvre, tant qu'on yozo sa live, aux humains non le roi rato. Na kota qui pon un dossier à moi. O azana vidéo, place Chantal Bola, Magali, Bakali, Era, Raissa Pindi. On a mis la vie de cette pardon papa Zela na mamu ke mikazon sangana no modérateur kuna na bloquer bato bazo finga bato wana na se please na ta finga ça na ngelo na l'équipe ngona ko ça te ba na ngai na lingi na ngate mafinga te boyebinga na linga mafinga ngai mafinga na ba l'équipe ngona c'est la vie nana pia café s'il vous plaît Era pardon père tantôt solo là de ma part déjà tolongola semeki national na ma biso donc italiété leader amisi bakolongola yete loba banda finga Era moi ça diandit anda finga Era moi ça diandit ma vidéo ezali aza femme na respect aza moi ça diandit respect anda finga Era camarade na tribunal biso toza non leader amisi non afinga Era lobi vidéo ezali ouais yoka siko kasi botika nga pe na lobati. Déjà, tant que tu as awa, bisognos toyebi génération conscience, toyebi yango très bien. Era za motivateur. Era kangela batu mutemate. Peut-être na bandeko nyonso na ba poussa na peme na era te. Nder musu ba ko loba, mais mutu tout ali ata 1 franc ya era. Naza témoin. D'autant na bi mutu tout la majorité. Loba ke bozala ba ennemi to sola na été. Mais papa, sauf biso. Yango na oloba na yo. Papa Sofinga MK. Yango na zo expliquer bino. Est-ce que yo zo ten ko kuta na ye? Si bo kuta na ye. Papa to shijaka batu na musika te. Papa misi to kuta na te. OK. To shijaka batu na musika te. Era za frère na biso, Lianza za frère na biso, quoi que soit ba potana nga na linga papa Lianza zala. Ba potana ba solo la ti ba bongisi pe kimie koti esili kofinga na ti wapi ba problème ti wapi eza solution te ya to na posa to benga na ka alo ya ndeni cop moko ezawa ya ndeza boya to so ki 2 heures du temps ya ko loba na ko ngaku likola ko loba na pente mu pepe biminga ata bino loba te biso MK MK donc to comprendre yango c'est normal. Entre mibali ba solola na ebike un jour e ko bonganango ba solola to luka KDP to luka kimia Raissa Zawana na yokaki tangu amataki asengaki pardon a sololi mutala ka bongo mutayokaka tala bande ko boye papa Lianza te boke na ba théâtre kala bomona na nzonzing azawana ndenga zo tourner très kitoko talent makasi tu vois. Donc, to jana biso kaka tene na ucholoba na musika. Donc, biso nyos toza awa to abandeko c'est la famille. To potana ti wapi. Lelo soki okwei kaka ndeko no congolais muta oyawana. Eza chinois te, eza malien te, eza togolais te kaka biso to koya. To potana ti wapi. Leader amisi nakata umwa mukie parce que papa Lianza alobi awa so bakuta ina era bakobunda siko tant yozo lo bakeli kambwesi lo monte keli kambwesi te papa Lianza so yo kasi ya moyen ko matela loba to landa papa Lianza la matière omoni bana yanga beso to loba te MK papa na sengi era pardon ya bo pesa ngata yini omoni bana ba sende ni ba oloba so to kutani to kobunda to yebani. La puissance, s'il vous plaît. Pardon. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nani leader amisi solo ba kibiso beto lo mama nda to kitana biso. C'est là solo ba mama to lo théâtre. Ba lo ba théâtre. Zana. Ba lo ba théâtre nanza na Paris.
Ok. Yo ngala mona oza nzoto mikie na mona ope yo da mulai na mona okutu mukuso za publika na leto na mulai wala mona ope sala na mona ope ba makambo so Katolo ba pete biso o lo make olobike na la na mona na ngayo na video ya Didas Arena na mona no ngasi ma papa tika bango nanu basolola tika bango tika bango zela nano totika débat ya babizengi nani yolian nazo poste video nanga ona vandi na oza ya papa Hervé na VIP yo poste video yaki na be sharp le roi moto na ba grenade mes frères pourquoi vous na cause na raison te mes frères na lekio na aspect na cause a peine raison te expliquer nga eloko na salio mabena sengo pardon kokotera na ba détail te dans les détails il y a personne vous tous là je vous mets en défi frère bo reprocher nga mabena nga na senga bino pardon to ke ne liboso n'entre pas dans les détails tu n'es pas plus tu n'es pas stable que moi on le kinga na mbongo te on le kinga na eloko te boniko père expliquer na sepela kité au salibwe papa dit pardon era j'étais pas d'accord ne loko lobi na maman nanga maman paradis pardon madame Lianzi limbisanga boya ka te na ba orgueil à 2 balles na classe na robeto na plateau na robeto na aspect na robeto na dilama na robeto na mbongo na robeta yo na mituka na robeta yo ozane lo côté ozane orgueilleux moi je peux pas montrer ma vie na basala ka orgueil lo wana lo côté tu travailles pas comme ta gueule wana mutuka danger te yo wana mutuka na kola kisa yo ngote ozana mutuka danger te wana komba kabina nga yo ozane lo côté ozaka na orgueil na politesse ofinga wati passeport français yo ozana ni oui. Déjà même yo au moins te ba tu ba moni oza zobo oza lokuta yo lo ba kenga na papier te mais pourquoi sikoyo on a la kisi mukando na zwa na liboso ngundo na zwa liboso au moins te fo oza non imbécile po yeba ke on a une formule to la ça oza na ngosiko yo ndo za zoba moza zoba po eloko déjà lobby na longoli ongo déjà na l'action ke eza oyo lobby ngunda sikota ngolo basuma ka babeti so prouver ngai eti nini yo sala o elekinga mon frère natangi net yo zela tangi nini nyo sona ya biloba loba tango la possibilité d'expérience la kisanga limite na yo comme ça na ocha parce que yo ko za zoba tindinga na piège na lobby preuve na ezani la kisanga na preuve au pe sauter yo la kisanga mais si bon ngana pression ngana l'action ya ba preuve pour l'action qui na super contre so ki to kena mama na photo nazana ngona senga ngo uta kongo eya yo sko la ki sape oya yo toke na défi moko non biso siko to loba bo pesa biso loba papa ni loba tourna nga mingi na ka monyo amisi tourna biso pe na ma dikinat loba to tikela baba na basi pe ba loba pardon ba ya pardon tribichu ma dikina ngana okina obi ma te ma dikina kanga na bima na zongaki parce que boluka kinga bo singa na zo oh papa Lianza pardon zala wana era pardon na loba na kita tourna nga Lianzi tinda identité n'est pas miss na so melo billet to ke bunda na Chypre yoza mo leader miss ngana okita na na tante mon frère na lobi boy zala wana pardon na lobi boy tourna ngai Lianza lobi on comprend Lianza lobi boy ye ayeko défendre mona Karine nde yango na ye vraiment na mati parce que zala wana pardon kanga ta micro yo kabiso si te raza de konanga yo za de konanga oduka kimia Lianza yo lobi MK Lianza lobi ke ye ayeko défendre mwana Karine parce que bat nyonso bazo sangela mwana ya za parent ye ana pas kita te no sala te libanda ndeko na mais ya to silisa makambo yoko eraza ndeko na yo na kende no likam na sala mbangu na yo kabino ndeko na kotika ye akita po akomata na MK na lobi ata kokita za na se wana MK na lobi boye na zoya Lianza lobi boye Lianza na sa zoyoka mwasi na pas na fenêtre za wana Lianzi
olobi boyeke batu yo koto yo défendre ma bolin parce que bazo combattre moi na ma bolin nanu alo kuta yo lianji tribunal yo défendre ma bolin pardon tribunal ezeke so mafinga te MK nazoloba komba Karine ezaka ma bolin mais komba Karine ezaka ma bolin yo yebi ngote ke komba Karine ezaka ma bolin tribunal leader Miss boche biso pas l'hésiter na live au leader Miss boche biso pas l'hésiter comprenez ezaka ma bolin comprenez ezaka ma bolin bolina benge nani boche biso l'hésiter leader Miss bana to eto zoloba te boche biso l'hésiter quand même zoloba sans cohésion comprenez ezaka ma bolin komba Karine ezaka ma bolin comprenez ezaka ma bolin ba finga te comprenez ezaka ma bolin loba tribunal loba sili sa ide no loba ya loba OK MK merci loba hein lianza lobi ke ye ayeko défendre ba finga ba linga basangeli mwana mabole ya za parent wana de lianjo kosi parce que ko banana Chantal Ibola Raisa Pindi nanga obache na photo na mama Congo na Magalilo mama na era mutu moko te afinga mwana mabole ana réseaux sociaux wana eza lokuta lianji siko lianji yo moko nengo zawana yo fongola live ozo finga mama Congo asara raoni asara nini yo moko zana très impoli lianji ofinga même nana ketchup yo respecta basi yo mwasi na moko no bala mwasi na moko na tolo ba vérité limbela frère mbuta kamono yo uzaka mono ko yo finga basi abatu lianji respecté non lianji respecté na basi abatu non tribunal non maman nani maman moi si oyo abala tozala na respect s'il vous plaît tozala na respect pardon aza moi si oyo babali pardon vraiment tu avais fait les bons choix de quitter pour moi si wana wesh na limite akoko ta gêne pour na carrière à faire mbuta problème eza awa bandeko nanga mibali leader amisi tribunal kwanza oloba ba vérité mais tant que benga eradile botiki omonisi tozosili hypocrite MK biso ekoti na kati ya makambo nazala hypocrite na kosi MK kitanga mponi MK bebe bien te MK boye pesa kitoko te ndeko na ngai tribunal ezamate mais ba modérate boko kitanga te tolo ba vérité moi il est déjà respecté liyanji azofinga basi ya batu MK liyanji azofinga basi ya batu babi tala nsima zonga mutu mwasi na moko limbela yokanga nanu mela mai era nakoso te ndeko na nga nazalaka parti pui te tribunal ayebi nga na live na nga tomata tosolake mafinga te ata yo ndo matibo oraproche nga lelo no nalobi no nini nazalaka parti pui te otiki ta mwana na lobi lidera misa uti koloba na awa ndeko na nga kobenga ndeko no lialini te alobi ana yoki to on était ici avec ya Raisa pourquoi tokokosa topekisa nkikunala oyebi nga nayeba liyanji wapi liyanji nayeba na YouTube pora lora nga banda YouTube nalinga Karine te liyanji nayeba na YouTube po fingaka Karine botuna eti botuna liyanji ti yo moko finga Karine finga ma Charlotte liyanji olina beti so concert liyanji nako finga mama Karine Ndumba olina beto bibo na soni te liyanza yo liyanji yo ye lelo zo défendre Karine po zo kosa ke yo défendre mwana Karine mokonji yo défendre mwana Karine mokonji yo défendre mwana Karine te ozo ko lukande ba problème liyanji ozo lukande makambu liyanji yo moko finga Karine finga mama bota Karine likambu nini liyanji likambu nini na batu likambu nini ozo luka ba problème MK mutana problème liyanji awazate ayako kote la arieta te ozo luka ba problème l'acception passe pas français oye anaza français l'acception passe pas ba français ko l'acception passe pas au rouge ko l'acception boy ozo ba papier on tu ko beta ba papier soki ba papier ba kalinga nguba l'acception passe pas français oza français na français on est mutalera mabende oh MK ngana chiki mabiki na loba ozoyoka mutabango liyanji azate mutazobango azate mwasi na ope akeba na mwasi na yo mwasi na ana réputation bien te wana mwasi asoni liyanji mwasi asoni ozana liyanji keba na yo tribunal loba kangi micro tribunal loba na mutu oyo ozane problème
Moi, si Azate Awa, tous à la respect, moi, si Moutou, s'il vous plaît. Internet des églises, t'es leader à Miss. Yo, il mettait que l'Ian, tu sois au finger, bah, tout moi, c'est au finger. Hein? L'Ian, tu sois au finger, bah, tout moi, ce n'est pas au finger. Mais yo, il bien, t'es leader à Miss. Internet des églises, t'es. L'Ian, tu as fini, bis au bas, si tu au finger, moi, c'est ça. Ndeko mwasi soki leya silama oki zonjo tono na misapino bongisi yango keba buzo boli wana bebe na ngai tika ba jewa keba ezala mbala suka na yo okinga non MK maja mafuta tena ero bobeta masolo era na lianza keba wande kwa mwasi tsana na limit na yo komona nga MK tena finga bana basite MK tokoki bebe na mate tika la alliance na kimia keba yebisa bebe na yo asila mamisapi na ye azala na limite na manka mwasi te aokipe ko manke nga respecte mutu namka na limite na ye silama ok ngana sentimentalité kala keba oyo alobisa maloba mosusu aloba te na bafrançais ezanga ntina na mangala we koloba te pardon mama diki naloba noyoya ngana nge naloba eloko moko na kosadresse pa papa Lianza parce que biso ni tosalaka na réseaux sociaux nazalaki informé na bato mibale kaka kete soko sololaka na Lianza solola na ye aokende na mama Congo Makbe azokende na Chantal Bola mabe ye azokanisa le mosusu kete aoboma moto mo azopelisa yango lisusu surtout atanke mobali biso nyonso toza na réseaux sociaux tanga ye kokotela mwana mutu penza asali ke ba mwana aza na problème eza mama fashion na video ya sali ke batu 6 balingi ba boma mwana soko solaka na Lianza sala nini sola na ipo zo kinina bande kone ya basi akomi ko déborder soki bande kona ba ba répondre oui pardon limbisaka na kati otene na signaler ka leader amis leader oui Bonio oui naza bien na signaler ka leader amis s'il te plaît. Oui. Pardon, vraiment. Ah ouais, ça m'a dit tout on a cette oyoka. Moi ça papa Lianza, na tout le respect na pesa ke ya longola respect wana. Là papa Lianza ça ba live, mage ba otanga ba kombote mais tozo ba bal perdre sikezo kende. Hier ça na accompagner kaye MK. Chika so bazolo bla moi ça papa Lianza vérité. Yo zo kitisa rabatu. Na tozo na biso. Non, yo papa. Mama na kiti mutu te je te jure na kiti te. Ndenge zawi wasa papa Lianza ndenga zawa na sala rando accompagner ka mobile neneti bingana zape mo na mwasa libala pendant na sala ba video mobile na ngazaka na ko accompagner nga lenga na sala banaliza bat mobile na ngazala ka na zo accompagner nga so disant réseaux sociaux ya ba bêtise ya kate donc moi ça papa Lianza so ka bi ke papa Lianza sala na réseaux sociaux sala banalisme amne yeso kwa za mwasa libala mi cheka na place ya mwasa libala c'est comme ça. Fois à la place à moi salibala tant qu'accompagner à mobile na ye pas zo finga zo baksama donc à ça na réseaux sociaux à ça te côté tika madame ité pour biso pas madame abatu pas si abatu donc n'a pas citer leader miss biso kana te yoki déjà yo kana pardon oh la personne to bimise ba mibali pe moi ba musuba ba tele mate mibali bazé ba minga pe ba jo ba bi français kutu et comment le la maille donc moi ça papa Lianza tanga zana mobile nazo sala live ya zawana na caméra, elle travaille dans les réseaux sociaux. Ce qui si va télé bordir, on doit bordir. Pour biso toi basa batu. Parce que yo ce qui papa le biso leader a mis tout respect je te dois. Yo ce qu'on l'a télé moi ça papa Lianza, moi ça Lianza émission papa Lianza makambuya lobaka. Yene ngazo finga rabata ça na réseaux sociaux à sa collègue na biso. Ah nous na nous. Ce que baby nous na nous. Ah ça 2025 nous na nous. Maman paradis. Ça manquer mon respect, ba manquer au respect. C'est comme ça. Nengana lo baka bongo ngana kiti. Yokanga oh. Bako chaye pasala ka live na mobile na ye. Solo li kitoko ma paradis. Non, kitoko. Non. Paradis kitate. O kitate solo paradis na moi ça libala na mito na na respect mobile na nga. Il faut na kita na zona na live na. Non mais yoka. Chantal Bola comme ça. Paradis de mon cœur. Sikoyo leader amis. Oui. Nazongi na ngala tuna Chantal Bola mutuna kiti. Chantal Bola ayebisanga place oyo ngana osala live même ba jeton na obwakela ye. Eza wapi? Eza te. Tout ça là pour comprendre ezali likambu ya Karim. Soki ngana zalaki na ka oyo ya bango ya kotake sur Karim même si maman na même ya nini.
elinga ke koma boyete Papa Lianza yoka Papa Lianza jamais s'il te plaît Chantal Bola c'est ma sœur na protège na combo na elle au comprendre na tiko osola na tribunal yo za sûr yo finga Karine te na mama na nga na finga Karine ya kofinga ete na banda ko telemela Karine ofinga Karine na YouTube ofinga Karine attends ko moi sote mto tuni ma question ofinga non ba kama ele Ekash vous a vrete Botika a répondre Botika a répondre ça si que ofinga Karine te ngai na telemela Karine ba propos ya kala. Et si elle est caca na moni yango c'est pas ezango nini tazande ko mwasi. On a pas propos ya kala na kilelo ba propos changea. Ya pena ya maluma. Mutuno tuninga te. OK. Tikoyo. Ndeko na biso mwasi azaka na limano azoloba. Alobi ke nga na finga mama Charlotte mabe. Atia video na ba audio biso na soto sani. Ofinga Karine nga na yebi na YouTube ofinga ka Karine ofinga mwana ndumba. Na ba Karine. Ofinga ba bolet. Karine nga na sala ka Ayebi baraisa bazala ba madikina yo na ba pesala biso sozo matato pupola Karine obosani libina na moni MK oko ka maîtriser molobe lisela vila s'il vous plaît bimisa bakambo nga na ofinga mama ya Karine ça ba audio ya moto yo kasi on a lobby te na lobby na YouTube na biso sauta YouTube to yebi wapi passe pas ba français wapi passe pas ba français kasi wapi passe pas rouge français français bopesanga maloba bopesanga maloba molobeli bopesanga na maloba pardon po bino boloba ke nga na mboko na sans papier mais lelo bomo tenga nga passeport rouge yo zo kotela mabole ofinga mabole ofinga mabole ozokotela mabole yoka soni ofinga mabole mabe makasi ofinga mama Karine ofinga mabole mabe ofinga mabole wana soni okotela mabole okotela mabole te yo okotela mabole te moko nani tribunal okoki na koyoka nga Papa Lianza s'il te plaît Papa Lianza noko abana. Bonjour, j'espère que tout va bien malgré Nyonso. Ce qui monte est peli parce que ce qui monte est peli, ndé on uti koloba isa pour aujourd'hui quand ya Karine peut-être mais bato pe batala ka biso ato tanga ba kombote mais moi ba bordir parce que vidéo moko mama fashion na sala ki zaki 6 personnes obalinga ki ba boma mwana omoni tango yenga na biso batumi bale balobeli mama Congo babi soko sorola kana noko Lianza bengai aoke na bandeko ne abasi mabe ao toute la mama Congo ba bordir makasi mwana mobali soki likambe koyi na communauté a se comporta ka lolengi wana te to boyi na biso te mutaza parti puis mais ndenge noko Lianza komi ko kenango e ya malamu te azo toucher partout. Donc moto tonge ko pele ko sala malamu te na pesa ki bato wana réponse ki na solola na ye malgré na tikala ko bengo te pona yebike biso bata réseaux sociaux to yoka te. Donc problème ezali ma ese kuyi moya ko lokota yango ezati mutu na muta yeba ko yeba parce que oza mutu oza na conscience quelque part yo moko yebi soko tutela ki mama Congo soko tutela ki Chantal ato tanga kombo te meto yeba ndenge kendaka po biso to yeba sona lobina beta yo ata na tanga kombo na ote na yeba ke oui. Pardon maman na kati yo na sengi non pardon parce que quand on peut c'est que na mai ba bengié mais bato baza plus de 3400 3500 na ba ota biso likolo toza de na ba 5000 na ina biso lo moko omoni bato belé ba na réseaux sociaux baza na mentalité ya YouTube te omoni bato ba bandi succès na ba TikTok baza ba soifé ya visibilité mais ya ba vérité te. Ça veut dire soit du matin. Azana poso ke yeba te ke vérité zaki nini gauche balobaki nini po asala analyse moko intelligente que tribunal la diki na tamba beba naki tribunal la yebisa ki nga boye diki na yebisa ki nga boye c'est que ba on balé ba kosi selon nga ba weli mobali jamais ba molobeli ya ba mama azawa zongi c'est des opportunistes
Parce que Mouto va aussi la live à combo. Bato bako attaquer baba combo. Soka chebiso na miniati à otalama. Mais les côtés question on s'est posé. Qu'est-ce que tu gagnes après? Ils font exprès de ne pas aller chercher l'information. Ils font exprès. Vous comprenez? Écoute, on va faire ma carrière déjà sur film. Na chao na miniature voilà. Yo na époque Arigen Bola au finganga na yeba roté. Pour ton information, j'étais découvert dans les insultes quand tu m'as insulté. Mukona ko tala yo nde mukona beta au bordi. Era pardon. Conseil na lobby mbala sima soko zocha mobile na miniati luka mobile oyo leki na kito ponga na leki na kito baloba te leader ami sitika pe baninga pe baloba na lobby te molobele mama ezala ngo tapage te ezala ngo orgueil mukolo chama na miniati ne mukolo ngala sala live na munene simple oko lekanga ya ngwana muno munene. Je suis plus beau que toi frère na nenga logique soko mitala raté c'est que za kwiti. Je suis plus beau que toi en habillement standing makambutu. Même dans un cerveau, nous sommes bien établi que toi. Bonjour, c'est la commentaire. Papa, bisika na sa kindumba, eza bisika yo fukama. Postar yo yambaki. Nga, j'ai été glorifié pendant 3 mois pour faire 48 heures pour ton information. Place yo kendo bimisa misisa ya live. Je suis pas n'importe qui. Play, nana respect à Batou. Ami, si je le respecte beaucoup, il me conseille beaucoup de menayo kakete. Fais très attention tant Oloba. Oui, écoute. Oza en live, je le dis au Rokima. Physiquement, je suis plus beau que toi. Je classe mieux que toi. Dans les mains belés, on a les Q. MK ici. Donc c'est pas de l'orgueil, c'est ce que je dis. Oui, Akimi, yémo mutami kitisi. Non, mais Pereira. Oui. Atika, non. Ami solobi mingite, yo penda yo kami trop. Atika manipulation. Mon problème c'est quoi? Bato ba yebani lelo, ba complexé à visibilité, ba lukaka information vérité, ba lukaka ba tempête. Po ba lati sa kibiso chapeau ke to sangani, po to ligne la moto moko boule qui ne pèse pas à notre niveau. Chantal Bolana pour sa cotisation te futa ndaku aboko la bana, ana mobali. Tribunal n'en a pas besoin, Diki n'en a pas besoin. Magali n'en a pas besoin. On est établi. Au salo salate, toi bana poto, toi na mikanda, toi na droit à chômage, toi na droit social, toi na ba droit nyonso. O ba ba na ngoti. Et les R dont on parle, je suis fier de le dire. Nazana ba maman 5 na bota na bango ba européenne, ba européenne en bonne santé. J'ai pas honte. Mais mutu moko ta kumba vinanga. Mais je suis bien avec tout le monde. Alors ne venez pas avec vos histoires à déballe. Je voyage quand je veux, je fais ce que je veux et je respecte tout le monde et j'ai mes enfants quand je veux. So e indelinga la téléphone na sala la conférence na bana nanga tout. O evi a sala raté, o lianza o salate. Place à zaza na bana 5, ya roboko la ya batu. Mais yanga bazana kombo nanga. Chimpaka oboyoka ba finga, kombo a rebo, kombo ya bana nanga le nom de famille. Ramazani ye yungai. Je mes enfants, je prends soin de mes enfants, je m'occupe de mes enfants. Nabota na bizengite, ona yoka, bino ne bobe sabatu mutu, kobota kilikilite, okoyeba, yebo zobota na nani. Evia botika na mokot. Vinezad, bakanga ngenza na boxer. Na botina 5. Na ana kimia, bana ba européen. Je suis heureux. Maman moi nanga mokota kobotila nga soui. Je suis très bien avec eux. C'est la responsabilité. Oyo bete la li solo elia. Lianza kutinga na poto. Na bandi ba formation na poto, misala nyonso ye fo ba na usala. Pour vendre sa nationalité ya buzoba, moi je le fais. Na nettoyer ba toilette, j'ai fait la formation pour la toilette. Na sala formation, ya ba cariste. Na zati na casse 4. Donc le nombre de chariots, tina 4 na nango. Na tangi tina UK formation ya marketing na Lausanne, Jané. Tina otuna oana diplôme nini. Ba formation to sala na poto et na valeur ya gradué na licencié na Kishasa. Na zana ba stage. Na repese ka site ya place na sala formation a beti numéro nanga et bimise le combo nanga na photo na identité na makam na sala. Est-ce que j'ai besoin de venir parler sur quelqu'un qui n'a jamais étudié, qui n'est jamais allé à l'école? Les diplômes c'est quoi? Diplôme et zani.
diplôme. Pour formation, non, ça, il faut à un niveau more élevé. Il y a test pour accepter. J'ai tout fait, frère. Non, ensemble devant l'INZ, à la première en français, non, ensemble devant Karim, bah, comme les messages à maîtriser, bah, on est dans la chino, moi, des zengi, non, non, la sabango, et la sabiso diplôme. Diplôme à TikTok. Est-ce que moi, j'ai vu des TikTok? Banda succès en 2015. YouTube n'a la montée. Vous savez pourquoi? Mon cerveau est tellement riche que de souffrir sur YouTube. Tokangi tribunal na leader à Messi. Batoubaye. Moi, je ne vis pas des nombres de vues. Je ne vis pas de l'association de personnes. Naboko la bana na ba cotisation ba mbongo ba frappel, mbongo ba ndumba. Nana olaki sango bana. Na loba te, c'est quoi ton diplôme? Oh, moi si muta beng so poto. Soki moi sa beng sanga poto. Bo comprendre te ba lesa makila po bakanga. C'est moi ça na beng sanga na poto po kitoko elekaki, elengeleki. Mutu musupa moninga 48 heures. Eleki akia sumbi makila chena efuta nini? Efuta kele. Et botisa solo monona solo nzoto. Laissez-moi tranquille. Hey! Qu'est-ce que moi j'ai à foutre de vos vies? Lianzaza nani na vie nanga. Une femme qui a 5 enfants, a poto boana moi nante. Au fond, tu connais pas ma vie. Qu'est-ce que j'ai à foutre de ton passeport français? J'ai un enfant français qui a 5 ans. Eden. J'ai une fille française. Naken Wapi. J'ai une Allemande.